Bonjour, pe bonsoir bande konanga lisolo Congo. Bon s'abonner pe bon liker to continuer ko beta masolo Congo. Lelo to lingi ko lobela Congo. To lobela président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To lobela pe batu o bavandi zinga na ye. To monaki tango azui avion à Belgique. Ba combattant ba telemaki mais jusque là on a komituna bitumbango ya bango ba combattant yango balingi ba tchanani comme président. Donc problème na biso baza muke tokotala bango te, donc chacun à son tour. Et tolingi koloba lisusu tango akendaki Belgique bomonaki avant kende Belgique makamuni ya salaki afungolaki oyo ezali masolo ya Belgique na Congo, afungolaki yango, afungolaki makambo etali SN. Et tango akitaki Belgique akendaki nde kosolola ndenge nini makambo ekoki kolongwa na kuku na kobombana pona basala makambo na intérêt nation oyo ezalaki ticket gagnant yango ndakendaki ko visiter place basalaka ba minéraux, place ba grand industrie na bango, enfin que tout tambola conformément na ba norme ezalelo ko moko te. Après ye makambo muso échanger te alingaki pays tango zo kozwa et donc signer ba contrat et signer ba contrat léonete. Et tant que en Amérique, à solo la qui paye les sous, à solo la qui, et loko ego kuzanga bana mboka baibisa bango bo solo. Akutana ki na Bill Gates, oya zali moto ambongo makasi awa na mboka États-Unis pe na monde. Ba solo la ki, abisi Bill Gates, tala Congo biloko oyo bat bazoka na mulili pona ba ko tekela yo. Yo moko koki kozwa yango na bopete. Yaka chamo koloto na yo kaka ba minere nyonso linga keza kuna. E Bill Gates aseka ki alobi iyo eza bongo nako ya na voie normale. E basalaki basololaki Bill Gates alobaki ça va akotala ndenge nini akoki kocha makambo na ye na kati ya Congo. Tala place makambo ya emploi na makambo nzale shili. Boyebi tangu président de la République aza ko bima chaque fois. Batunde baza ko kuka ko sosola ete. Tango aza ko bima alingi place ba contrat o ezaki ya kimuyibi. O ba bengi ba contrat léoné. Ezonga na maboko ya bana mboka. Bana mboka pe ba bénéficier nango. Nenga banda koloba na campagne na e ticket gagnant. Bolanda ki ba Camerounais balobi ba pesa bango kaka Félix pona mbula mine parce que ba moni ye azali président oyo a kolongola Congo na kati ya nzala, a kolongola Congo pe ebanda ko reveneti ba bita ya ba pays développés. Donc akendaki wana sola ki na Bill Gates a expliqué Bill Gates masolo Bill Gates a dit non, je suis d'accord avec ça. Comme ça, tokotala ndenge nini toko tambola. Et si la quitté, à mon équipe, bato minene, bato misuso bachaka désordre, ya lingaki aso la mboka na mboka. Pona bato bakoya kuna baya officiellement. Et après wana, tomonaki azwaki pepo na e, et akendaki lisusu na mboka Bukavu, ndenga prometaki bango. Kokoma na mboka Bukavu, bolandaki yango na ba etando ike ndenge makambo elekaki. Et nasuka ezalaki tentative o ba bombardaki avion moko. Jusque là parce que na ba donné te, na ba source sûre moyen à confirmer cause ya crash ezate pour le moment, mais vérité ici yebani. Boyebi ezalaki tentative
ya coup d'état kaka ndenge ezalaki. Mais avant kende Belgique toyokaki masolo ndenge betamaki na mutu moko akendaki na mboka Lubumbashi, précisément alobaki makambo oyo elandi, alobi kala mingi te ye pe akokoma mokonzi. Na kotanga kombo na ete parce que ba kombo na bango eseyebani boza nango. Donc pour ngai bato baza comprendre Visual Félix Tshisekedi Mabe. Moi je soutiens personnellement les chefs de l'État banda na ebandeli ya makambo banda ekosala ti lelo ezali nanu pona nini, parce que c'est un homme honnête. Makambo oyo aloba ti lelo yango nde azali kokokisa. Et puis tant boza koluka liwa na ye, boza koluka Congo ekoma ndenge nini, nous devons réfléchir et tant que ba Congolais soko ya kufi biso to gagner nini, mais payer kozonga kaka dans les chaos, parce que intérêt ya batu wana ezali nini, intérêt ya batu wana ezali Félix pona bango aza ko coincer bango, bango balingi peuple congolais alia na suka nzala na ete, bango balingi tango bateki ba minéraux bazwi bambongo ba tchena poche, bango balingi tango payer continuer na guerre, bango ba continuer ko s'enrichir. Visual Félix ezandenge wana te. Visual Félix ezali ya lié apesi pe ndambu ba lié. Ezate bango baza kolia o eza kokwea nde biso tozwaka. Congo ezali munene. Na lobaki na ba émission na ngai Félix Azamutu, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azamutu oyo nzambe atindeli biso. Sécurité na ye ezali ngai, ezali yo, ezali pe voisin na yo. Avali kambwe koma tolobaka. Et kozala bien pour na ko sécuriser président na biso. Ba garde corps ba représenter ke lo côté mais soko biso to lingi ye. Président ko umela et puis Congo et ko se développer. Donc na komisi nzambe pona président Félix Antoine Tshisekedi parce que daki azarte alinga ki azalawana parce que pasi ngaza na poto na kozwa $150 na lien na famille nanga bongo bandeko nango baza na Congo bango pe faut ba vivre et na kosenga pe na président Félix Antoine Tshisekedi ndoki akotika la kaka ndoki bakadio baza pembeni na yo bango nde baza batali boso lemso baza koluka ba déstabiliser yo mais bokolonga te parce que ya Félix eza ya nzambe. Et merci beaucoup plus na maman Denise Nyakero, maman Denise Tshisekedi parce que chaque fois zali wana parce que conseil maman Denise eza ba parmi ba conseil ya liboso ya bien au président na biso il faut banda kolanda parce que batu nyonso bazalaki pembeni na ye na minito bakomi kotala ba intérêt na bango. Or Visual président Félix eza ba intérêt na bango te. Visual président Félix ezali le peuple d'abord. Lelo makambo tekami pona nini? Lelo ba fuite d'information ezali pona nini? Ezali parce que bato baza pembeni na ye wana bakomi koluka supu. Et tozala bomoko simba président Félix Afrique enfin que makambo ekomaki wana ekoma lisusu te et to veiller lisu likolo lisu tokotikela bino lisusu tante donc à ce que jusqu'à ce que Congo et ko se développer et tokolobela bandalungwa. Merci mon président. Véritablement la bandalungwa yeyo. Véritablement la bandalungwa ngayeyo. Bandala Tongo. Bandal séparé. Donc merci beaucoup Minki président na gouverneur na biso Gentini Ngobila.
tant na lobela ka Jantini ezaki parce que et bandaki kotambola te siko etamboli bopeto. En tout cas, merci gouverneur de la ville Jantini Ngobila pour na ba initiative enfin que Congo kende liboso. Ya yo yango wana mon gouverneur likambo bien eza ya bien ya mabepe tokolobela. Merci beaucoup gouverneur Toche Maboko parce que namoni vraiment musale bandi. Gouverneur Jantini, merci parce que comprendre ndenge nini vision président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali. Bo soutenir ye, bo batela ye parce que azali liki na biso moko donc tokoboya et pasuka. Et lelo nalingi un peu kolobela bande konanga ba combattant kaka ndenge ezalaka bitumba nini esilaka te même bitumba nzambe na satana esila na croix bitumba nini esilaka te. En fait nous les Congolais toyebaka eloko nini toza koluka te soko boyebaka te donc eza motema mabe. Tango bato bakendaki élection tozaki na besoin rwandais alongwa congolais à kota batie congolais kutu ya centre congolais à tongo au traître es politique etambolaka ndenge bozo kokanisa wana te. Politique etambolaka na limie mia na tuna bino motuna o pe bokopesa ya note mutakuti 10 généraux bino bolingi alongola 10 généraux wana acha ba capitaine ba généraux ba sime ba posta ba généraux te. Il faut amema il faut bakoba kaka bongo et changement ko salema malembe 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 malembe. Oui, Félix ateki mboka te soka tekaki mboka alingaki kotinda 21 000 soldats na offensive te. Offensive la kishi na kati ya bitumba parce que baza concentré kuna na beni parce que ateki mboka te parce que bato bateka mboka. Il y a d'autres territoires na nord et sud Kivu banda kokoma te ba soldat na biso akomika ba rudi hapa azongi Kinshasa unaenda wapi et puis bato nyonso ba défendre Congo na ba vision ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant que ba militaire ba kufa boyebi bango ba général Muzunza Mabe ba colonel Mamadou Ndala boyebi tala président Félix eza moto nzamba tindi a sauvé Congo 21 000 militaires tokotelemela bango tokotala moto akozongisa bango sima parce que yazali véritable Congolais. Merci bande konanga ya lisola Congo pona lelo tosuki wana na remercier cameraman nangai Marvila ba Marvila na remercier bato o ba soutenir lisolo Congo na bato ba ko soutenir président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup et tout mon ami.